Bonjour. Bon week-end, bon samedi. Bonjour. Bon week-end, bon samedi. Sous les 15 les sous. Donc, ils ont vraiment mon colomogo ya passe ya c'est vraiment té. Magaza ko fait l'homme de toyebi. Voilà c'est notre papa, on a papa na biso. Voilà quoi. Ya ngozo mona ke eza ndeto moni lettre, lettre na relaxa bino po na kochela bino na ndenge bandeko ba tangi lettre ande ba expliquer biso na kochela bino po boyo kama nini susu pour la deuxième lettre au ba beti beza caché ya DRC. Voilà na relaxa bino lettre ngo juste que amoti. Voilà. Bozela na relaxa bino mukanda yango. Lettre oyo batindeli susu mususu o batindeli mopa mokonzi. Lettre mo wapi? Landry na pesi mbote. Landry akotaka ngo na groupe. Nazo mona ngo sote. Lettre penza ozela. Ozela oyo zela. Oyo voilà. Yango na simananga. Voilà, lettre mususu. Oh, to mona ki lobby, bachela ki biso na groupe. Et la team mamasi. Vraiment, il s'allie pas si. To partager live, to tapoter. So bozo tapoter tede. To banina lobaka. So ina bonazo lobana banobo sana. Fo bino bo tapotaka. Bino bozo tapoter. Nga na loba nazo mona ke ba tapotage. Zo kende nazo mona. Mais bo partager bozo la moke. Vous avez la peine à partager quoi. Voilà. To partager. To partager bandeko. Le leza samedi. To partager to solo la moke. To partager tout solo là. Nazo partager la famille. Nazo partager pour na côté na Facebook, na YouTube pardon, na côté na YouTube émission oyo. Oto sala awa, toza na message mo to pesa awa. Yango wana to partager. To partager couleur oyo. To partager. Merci beaucoup de rendez-vous à partager. Excusez-moi, je n'ai pas partagé. Voilà, partagez, bonjour, un bon samedi. Partagez la famille.
Voilà. Partager, tout partager. Voilà. Partager live, ça, c'est bien. Partager live, ça, c'est bien. Voilà, voilà, partagez, partagez. Merci, merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. GA33. Bonjour. Partagez, 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 partagez. Voilà la famille. Kofi Filo Kofiette, nous avons posé na bino bokota, surtout la team Mama si bokota. Tout d'abord la famille d'abord, la Golo, la Gauloise bokota. Ndeka to sanganaka bokota, to solola pour le leza. Mbotama elamu na kosepela mingi na bandeko ba mataka, bandeko ba pesa ba message. Eza mbotama elamu ya Kofi Olomide me écouter na ba problème bema o etali na niveau net ya mboka, ya makambo ya l'état. Na makambo ya l'état. Donc yango na vraiment eza pasi bandeko nanga. Voilà la team Mama si bonjour, bonjour, bonjour. Tout kota tout tapoter. Boza na tala bilona. Bokota, tapoter. Toyebi ke makambo ndenge kendaka na mboka, toyebi ke ekoleka, mais sali pasi. Toyebi ke ekoleka, mais eza pasi mingi pona biso. Pour mauvais souvenir na mukolo lelo eza mukolo moko ya esengo. Mukolo moko talaka mutabakisi implice. Mingi oyo babeta ba musique na ba Kofi ba mbola ta muso o mupao lelo aza nango. Mingi ba musicien pe ebele ta muso ba komaki nango te. Mais bazaki na ba succès, bazaki na nyonso. Donc pour la biso ba Kofi Fil ba Kofi ete batu nyonso o balinga mupao mokonzi. Eza journée ko sala ye même moi nzembo salele o tena na TikTok na yo. Pardon. Ezara raté que ta musofe kelika pas mon pas non yo moko na TikTok na yo souhaiter joyeux anniversaire au bois qui na TikTok na yo o komi moi message moko boy o tient na TikTok na yo o partager ango botela ka makambo ndenge zoya botela ka album munene o asali légende Kofi Olomide asali so album munene na kati ya mboka album o eza présent na 44 chansons 44. C'est pas donné à tout le monde. Dans mon poids, mon conduit Kofi Olomide Nzamba, so PCK makasa, so PC sagesse, so PCK ba idée. Ndeni faye mbarakaka ndeni azo pesa makambo bolingo ndeni azo pesa ba conseil. Nzembo wana ba album wana eza na ba étape mosusu okomona kozo yokango eza na ba conseil, eza na makambo ebele. Eza makambo d'amour, ndeni oza na expérience ko yeba bolingo na yo na kati ya libala. Ndenge ko respecter bana ndenge ba ko respecter ba boti donc eza ba nzemo moko eza na kati surtout et pesi mingi na ba conseil eza mingi na ba conseil na makambo oya moni na vie na Kofi Olomide amoni makambo ebele na vie na ces derniers temps nyonso wana asali ba histoire ba nzemo to mona ba nzemo to mona ke tozoka ba nzemo na bango eza ba histoire a vie na bango biso na la team na biso na tozala na la team ba ndeko nyonso o ba yebi biso. Ya to lo bakite eza journée moko ya anniversaire na ye na ba mauvais souvenir ya mboka o bazo pesa ba convocation ko samba pona makambo tali biso moko ya mboka to lo bakite photo luka pe mo cadeau na biso et sali biso pe passe bino batumi bakanisa ke moto soka za na mbongo moto soka za na boy amerita cadeau tete azana beso ba cadeau to bake biso la team ba mi love batu nyonso balinga mo pa o ba beba ba lekela ka canal Mama Sylvie oui biso pe to sala cadeau na biso
Ope Kofi akomona ke pendant na tani oyo na anniversaire na ye ni na kutana ki nango ya passe oyo choqué pe bato mais to reconnaître kaka na ma cadeau na biso ata moi fleur ata moi nini mais o ka ke wuti kaka na la team o mo pao akomona ke cadeau ba mérite cadeau ba na besoin ba cadeau ça là ba bien en tant que azar en vie za cadeau za raté que il faut ka muta kufa to tinda fleur non il faut que muta zo ata mususu moi nini o te azana ba mbongo cadeau biso to bo sa cadeau na biso to pesa to pesa moi cadeau na biso o ayebi mingi ke donc un message au samedi clôture tozana muto akendaka directement et pas mopao oza ke totindi cadeau tosali ba liste na biso pe pas tozwi pe réponse que c'est bon tozwa ki cadeau na bino ezongeli biso pe biso moko pe directement totinda pe ba message donc o amoni ke muto amoni ke ten oui biso pe tozana besoin pe ma Sylvie les cas na canal ma Sylvie trouver ngande noko trouver lenga pour na cadeau na biso joyeux anniversaire et puis écouter na moment nini na moment o alobeki moi le loba moko izana ko gravité boko yoka message ngo na otela bino alobeka moi message moko mukie o etali biso moko na kati ya mboka ndenge mboka na biso izana pasi ndenge bande wazo kufa na este ndenge basola bako kende guerre mais bazolia malamu te bako kufa makambo ebele bele nyonso wana bapesi convocation alobi mabe et ça livre ma passe mingi et ça li biso passe makasi na moment o tozali bande to tapoter na otela bino message yango toyoka ka ne na tela ki bino ne na yebisa bino biso ba kofifili batala biso ebele tozala ba kofifili ebele o batala biso tozape na bato o baye ba histoire mo pa ko leka biso kutu ba o biso kutu tozaka ba bimbana mbana na ba histoire ya mo pa tozala batu penza o ya sursi o batalaka histoire na ye o bayela biso ba matière lobi nazaki da ba image ya makasi batindeli biso ya kala tongo ko faire lobela pona mboka ne batu baliaka bambongo batu bazalaka bango na kafa bazalaka kaka wana ba changeaka batu te batu bazotanga bazokoa batu bele ba université batu bele o bazaki bakosala mboka mais bachaka bango te kaka toujours kaka batu mususu kaka bato bazana posa basala bachaka bango te kaka bango moko yango wana nde bandeko sali pasi mingi message ya Kofi ya muke kaka nde bakangeli mopao motema ekomi makambo ya ba convocation ekomi makambo ya kofunda bandeko nanga toyebi te mboka na biso tozokende wapi boyebisa mabenini o Kofi asali mabenini mopao alobi to mwenpe maman na biso. Par point, la sortie médiatique de notre artiste de légende, Monsieur Kofi Olomide, où il a déclaré que la RDC n'est pas en guerre, nous sommes plutôt tapés. Bon, le premier point, est-ce que nous sommes réellement en guerre? Qu'est-ce qui caractérise deux pays en guerre? D'abord, la fermeture des frontières. toyokana moke po eza problème o mopa o bandeko o azosala intervention avant toyoka lettre o ya kisolobi voilà tozolanda. Par point, la sortie médiatique de notre artiste de légende, Monsieur Kofi Olomide, où il a déclaré que la RDC n'est pas en guerre, nous sommes plutôt tapés. Bon, le premier point. Est-ce que nous sommes réellement en guerre? Qu'est-ce qui caractérise deux pays en guerre? D'abord, la fermeture des frontières et de deux, la rupture des relations diplomatiques. Et nous remarquons ici que depuis que nous crions ici, là, le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse, mais nos deux frontières respectives restent ouvertes et nos ambassades aussi. Bon, écoutons un peu ce qu'avait dit M. Jules Alingete il y a 2 ans passés à Houston devant les investisseurs américains. Écoutons. Soyez-en rassurés. Be assured, Nous n'avons pas la guerre au Congo. we not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi and Kinshasa or any big cities in the Congo, and we've never.
Donc voilà. Ah bon? Et pour ça, M. Jules Alingeti n'a jamais été sanctionné. Et puis si aujourd'hui les gens ne considèrent pas que nous sommes en guerre, d'une part c'est par notre attitude aussi, et Zalelina Bissot. Et aujourd'hui nous sommes choqués que la secrétaire de la francophonie, Madame Mushikiwabo, une femme rwandaise nommée par la France, donc le Rwanda qui est un pays anglophone, ne cite pas la RDC parmi des pays en guerre. Elle a cité l'Ukraine, la Palestine, etc., mais pas la RDC. Et nous oublions encore qu'il n'y a pas très longtemps, le président Macron avait visité la capitale Kinshasa, la capitale d'un pays en guerre, où il y a plus de 10 millions de morts. Mais nous l'avons emmené prendre une bière à Bandal pour lui montrer justement que tout va bien, on est bien, ça va, tout va bien. Et il sort de là bien cuiti, bien maï. Quelle image ces messieurs aura d'un pays en guerre? Et surtout dans son pays, la France, nos artistes congolais organisent de méga concerts, mais sans pour autant lancer un message fort contre la guerre, contre les massacres. Sur le point qu'au bêta, c'est juste une vérité crue. Vu le contexte politique actuel, c'est normal que ça fasse mal. Parce que c'est juste normal quand tu es seul contre tous. Le récent rapport de l'ONU accable le Rwanda et l'Ouganda. Et nous savons qui sont derrière ces deux-là. Nous le savons très bien. Et quand tu te retrouves toi là seul, face à 10 personnes, c'est normal que va bétaillot. Et ça, peu importe la bonne volonté de nos vaillants soldats, c'est normal que au bêta, c'est à toi maintenant de te trouver de vrais partenaires pour t'aider. Et ceux qui profitent de leur position aujourd'hui pour sanctionner arbitrairement des journalistes qui font bien leur travail, outrepassent leur fonction pour museler le journaliste. Boyebake, mandat à l'État, et si la voilà la famille, bande konanga na kasi bozoka ba message ndenge beza bato bazopesa ba message tozolanda biso nyonso ndenge ezoyela toyoka susu ndenge bapesi lemo boyoki oyo bandeko nde bazoloba ndenge Kofi aza convoqué donc na mokolo lelo ya anniversaire na ye déjà convocation eza na kati bandeko nesali pasi donc nazomona kaka bandeko bazotindelaka bakofifile bakofi ete neti balobi baboss le marino j'aime Kuito donc panneau solaire papa boka bazali donc tozana bato ebele ba ange donc baza ebele ozomaki bazopesa ba moral mpona makambo etali Kofi Olomide. Voilà bandeko totapote est une célébrité quinoise adulée par la jeunesse de Léopoldville et de Brazzaville. C'est un grand joueur de football qui évolue dans l'une des grandes équipes de la capitale congolaise, le Fait Club. Mais il est plus connu dans le milieu des fans du football par son surnom de Ben Barek. Surnom qu'il a emprunté à l'un des plus grands joueurs de l'équipe de France de l'époque, l'Arbi Ben Barek. Oh non, tu en as après. Bandeko totapote live na chela bino programme ya mopao ndenge bapesi susu lettre wana mosusu ndenge makambo yango ndenge ezobaluka bandeko na nga esali pasi na mokolo ya lelo anniversaire ya mopao mboka na biso nayebi te baluka bandeko na nga esali pasi na mokolo ya lelo anniversaire ya mopao mboka na biso nayebi te tapote kande na bisa bino sobo tapote te bazo signaler live bazo signaler makasi yango to senga bino bo tapote. Voilà bandeko na ngai tokanisi tomoni lettre wana oyo ezomaki lobi toza na
tomonaki lettre wana lobi mopawa azwaki lettre wana mpona makambo etali kaka totapote lettre oyo eyamaki lobi apart balettre mosusu wana tozwaki toyoka sikoyo ndenge bapesa explication ya lettre oyo tolanda yango na bokebu nyonso. Rien que la vérité. Merci beaucoup la communauté congolaise. Nzambalo la batela biso tokutanaka to solo la ekosala bien. Merci encore pour la patience et fidélité sokotali ngamba liboso au s'abonner. Beau s'abonner massivement na chaîne Nabiso ya des shows Denar TV. Voilà. Bande kotoza wana en tout cas toito lobela mukeli kambu ya Koffi Olomide. Moto ezaka kopela ndenge boza komona wana. Qu'est-ce qui papa Pumbu? On ne sait pas trop. Koffi Olomide aza une fois de plus invité na niveau ya parquet général près des cours de cassation tokotangango document ezawana. Donc toyebite qu'est-ce qui papa Pumbu. Donc toleki na partager tchana WhatsApp tchana imo tango Viber Instagram TikTok tchana mira Facebook bengelanga batutu bazali banda bakota émission il y a des shows Denar TV no kwa bana noko Terminator et bandi yoka yebisa quel que soit les cas ou conditions tozaka kawa jesali Alvaro Mwanza le prince de la paix, le prince des 12 apôtres moi na Suisse à propre le quoi sanya mbele tata lupango na Suisse doser des shows tchana si tolobela. Donc bande kotoye tozomeka ko rebondir mukeli kambu ya Koffi na makambu oyo kaka ndenge boyebi ezokende. Donc une fois de plus il est invité na bakunji ya mboka kaka pona toyebite so ekozala même comment on dit so ekozala même reproche toyebite so ekozala na même situation ou bien kuna pe comme makambu mususu en tout cas wana toyebite parce que selon invitation na ye bakomi akozala informé sur place ndenge bakoyebisela ye tango lettre oyo batindi oyo lobi tomonaki oyo donc yango ndeko azoexplike biso donc motif ayebi nano te donc sur place ta mopawa akende kose présente soki le 15 soki jour nini oyo akende kose présente nde akoyeba motif sikoyo bamotif yango bandeko oyo toyoki oyo tozoyoka na réseaux sociaux eza motif mosusu oyo mopawa okende soki koprésente kuna ozala so motif mosusu toyebi te bandeko me makambo nyonso oyo ezosalama toyebi nyonso oyo ezosalama botapote to like tapote vraiment tapote live akokoma. Donc avant tout qu'il y ait un mois détail mouké ya koyeba pourquoi babengi to meka kotala invitation ya Koffi Olomide to landana moi ba morceau ya vidéo oyo Koffi Olomide asalaki pona tina ya mboka yango moni soki oza na problème moko noble okweli problème moko noble pardon oyo ezosenga ke ba défendre yo ba ko défendre mais so okweli problème oyo ya ijosi ba ko défendre yo te. Voilà, so komoni bato bazolanda likambo Koffi tozolanda Koffi pona ndenge ya muziki te. Tozolanda ye na domaine musical te, tozolanda ye comme compatriote. Oya mekaki koloba eloko eza na motuya pona tina ya peuple congolais, yango moni tozotia ye poa. Toza na cadre musical. Boyoki bandeko ndenge balobi ya bazobunda eza na bandeko ebele même bazalaki contre Koffi betaka musique contre Koffi boye mena makambo oyo vraiment batelemi balobi non tokozalaka babizengi te tokozalaka bafandi kaka mpona aza tamso fani ya kingandi kuna ke mopawa asali likambo moko malamu oyo ekozala mpona intere na même mpona intere bakoko bankokololo na yo na mboka yo monika mopawa azaka mabe ozoboya kwa kopuye mopawa botala berere bozosala me ndeko oyo afongoli miso alobi ata likambo eza mabe ata kuta azala contre ata kuta makambo miziki alinga yango te me na aire mopawa aye kopesa mwa un plus oyo eza na kati ya mboka mpona valeur na biso mpona etali lokumu na biso me ya bakoko meme bana bankokololo oyo bakobotama un jeu odor on ne sait jamais pourquoi pas totia mopawa maboko na baide mpona kopanza sango mopawa oyo likambo monene boye na kati ya mboka oyo na journal lelo ya mauvais souvenir mpona Koffi Olomide oyo aza kozwaka bainformation aza kozwaka toujours mpo asamba balobi nesere mpesa akende kosamba tozoyoka ndeko na biso oyo azoexplike biso ntina ya mokanda oyo natieli bino wana ntina nango nini oyo motif ekozala sur place ntango akokende kose présente. Quel
te toza na cadre patriotique nde côté tozali. Tantôt yo ko comprendre mais des choses ndenge nini ozolobela Kofi des choses oui na olobela Kofi na cadre patriotique par rapport ya sujet oyo aevokaki ezalaki sujet moko noble mpona bacongolais et bien voilà partager ba message toza na posa ba message oyo ekendaka mpenza bato bayoka makambo nini oyo mopa waza nango toza mpe na posa ba message oyo ekendeke vraiment donc tant aux autres boye donc partager yango mpenza partager ekosala bien makasi partager live lokola sujet wana eza noble yango tozotya ye poa na problème oyo elingi elata ye tolanda mwa morceau ya video moke ya Kofi et puis tozonga na détail ya émission na biso landa oyoka mpona bato nyonso tu azaka wana te mpona bato batie ça ne suffit pas il faut tout ça pena boye je sais pas ce qui nous manque tokoza loka bapeti ya barwande toza loka bato moko te tadi Kagame akoma lokola prêtre na biso. Moi en tant que Congolais otemananga c'est-à-dire zotanga makila un geste na ba geste tozaka na bato moko alere moko na RTNC au prions pour le Congo non nzambe aza mpona bato nyonso coupler c'est bien mais agir c'est mieux. Pour le moment on a des gens qui ont des millions à Moga qui ne vivent pas de leur salaire. Et Moga, ils ont une annonce. Voilà. Nabanzi, Waneza, parmi ces émissions, tant on a pas topé, comment on dit, patriotique, de côté Tozali. Comment une vidéo wana mopa oyo toto laksa siko na zongi sa mosu mususu po to na banaka mo mukena ma fait 4 mais na zongeli par rapport à mission mususu à sala donc aloba sur les moko donc peut-être nyoso wana batangeli mopa donc ndenga lo ba message na ipo mopa ya zo sala ba album na sala makambo nyoso mais message pour na mboka azanga raté falo ba moi mon pour epesa na kati ya mboka pour na ba koyeba ko partager ba cœur na bandeko bazokufa toyo kana no apendenga aloba lisusu awa ne bandeko ba expliquer biso de ka batay ba chaka makambo nyonso na classement biso pe to kenda ko tala ka bango to jouer pe ba idée nyonso faut ko tala ka ba mission mususu po to jouer pe ba idée voilà tantôt yo ko comprendre mais des choses ndenge nini ozolobela Kofi des choses oui non lobela Kofi na cadre patriotique par rapport à sujet oyo aevokaki ezalaki sujet moko noble mpona bacongolais et bien voilà lokola sujet wana eza noble yango tozotya ye poa na problème oyo elingi elata ye tolanda mwa morceau ya video moke ya Kofi et puis tozonga na détail ya émission na biso landa oyoka mpona bato nyonso tu azaka wana te mpona bato batie ça ne suffit pas il faut tout ça pena boye je sais pas ce qui nous manque. Tokoza loka ba petit ya barwande toza loka bato moko te tadi Kagame akoma lokola prêtre na biso. Moi en tant que Congolais otemananga c'est-à-dire zotanga makila un geste na ba geste tozaka na bato moko alere moko na RTNC au prions pour le Congo non nzambe aza mpona bato nyonso coupler c'est bien mais agir c'est mieux. Pour le moment on a des gens qui ont des millions à Moga qui ne vivent pas de leur salaire. Et Moga, ils ont une annonce. Voilà. Nabanzi, Wanezaba. C'est quoi la famille? Awa, mopao, o alubane bazo bimisaka ba mitif na alo apona mboka. Siko o aloba na tango kala o message na chela kibino lobby. O bozela, poto zonga. Po wana conversation ezalaka terre. Na ebite mboka oyo soki bazolina basala bato dictature ndenge nini ntango mopa asalaka 6 minutes bozela ntango asalaka émission oyo Kofi Olomide bango sikoyo bazalaka wapi émission oyo toyoka na émission oyo Deuxième journaliste, c'est Gaël Kibungu qui va vous poser des questions Kofi Olomide. Pour une série de questions donc à cette émission dédiée à Communauté. Et vous avez sûrement entendu parler des 5 chantiers de la République, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire?
c'est comme si comme qui dirait, on a une espèce de plan, de canevas. Autant maintenant réaliser ce plan, donner corps à ces chantiers. Pour moi, j'attends de voir, je pense, je suis comme les 60 millions des Congolais, on attend de voir. Chaque fois que j'ai la chance de parler avec les gens de l'entourage de notre président, j'ai quand même des amis là-bas, en commençant par Jean-Marie Kassamba, Kimbembe, Gonda, Kikaya, j'en oublie, Sampengombe, le leader. Je dis, mais ça commencera quand? Quand est-ce qu'on verra des choses nouvelles? Quand est-ce qu'on verra? Parce que je suis comme tout le monde en fait. Vous savez, pour nous, 5 chantiers, ça veut dire des routes, des hôpitaux, des écoles, des salaires, etc. Ça se Et quelle est votre part à vous, Kofi Olomide? Moi, je suis chanteur. Je fais partie de la catégorie professionnelle pour laquelle on applaudit le Congo aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis chanteur. Chacun, quand on fait son lit, on se couche. La plus belle fille du monde donne que ce qu'elle a. Moi, je suis chanteur. Moi, c'est avec mes chansons que les esprits sont apaisés. Voilà. Chanteur, vous êtes un élément de diffusion de la culture. Et je pense qu'il ne suffit pas d'attendre. Il faudrait travailler. Tous les Congolais doivent se mettre au travail pour la réussite des 5 chantiers. Quel est votre apport dans le sens du changement de mentalité? Parce que n'attendez pas de moi, de JB, de papa, on m'a connaît creuser les routes. Moi, j'ai vu aujourd'hui que... Je parle du changement des mentalités. Aujourd'hui, on appelle un exorcisme dans le mental des Congolais. Le changement de mentalité, c'est une formule un peu floue, pour ne pas dire clairement. Appelez-la comme vous voulez, mais il faut en fait ce changement dans le mental. Vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure, je ne parle que comme je veux. Donc, je dis, c'est une formule un peu floue, pour ne pas dire plus de corruption, plus de vol, plus de vol, plus de vol, plus de vol de l'argent de l'État. En fait, c'est ça le changement des mentalités. Ça ne nous concerne pas vraiment. Moi, je n'ai pas accès aux deniers publics. Puisque vous devez... Attends, je n'ai pas fini du tout. Non, moi je le dis au nom de tous les Congolais. On en a marre des gens qui s'enrichissent au détriment du peuple congolais. Il suffit de devenir, je ne sais pas, il y a toujours des nominations. Ces gens-là, leur train de vie change trop vite. Ça ne peut pas être normal. Moi, j'ai appris un jour qu'un député gagnait $6 000, quelque chose comme ça. Avec $6 000, on ne peut pas changer sa vie comme on voit. Donc, changement de mentalité, ça nous concerne nous autres que secondairement. Comment vous voulez que JB, Kofi, Ferré, on vole l'argent de l'État? On va faire comment? On est piraté. Et il n'y a qu'une loi pour éradiquer la piraterie. Ça ne nous concerne pas vraiment. Nous, moi, je quitte. Mais pourquoi vous ne les dénoncez pas alors? J'ai des chansons pour dénoncer les ministres qui... Vous avez au moins cet aspect. Non, attendez, vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Que je sache, il y a des magistrats, il y a des policiers. Mais Franco le faisait, ça. Ah, ça, c'est Franco, c'était pas un musicien comme les autres. Ouais, tout le monde le sait, il était un peu trop boutiste. Hein, tout le monde sait, il avait des protections, il avait une connexion que nous, on n'a pas. Nous, on est vraiment... Et comment comptez-vous vous impliquer justement dans ce processus Vous savez, on va continuer de faire des belles chansons. De temps en temps, on fait des chansons dites éducatives. De temps en temps, pendant qu'on en a besoin, vous pourrez... Les gens ont aussi besoin qu'on les distraie, qu'ils oublient un peu leurs soucis quotidiens. Je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Je vous dis, moi je rencontre des gens, ils ne s'en sortent pas. Quoi. Il y a des gens qui gagnent $50. Gaël, que pouvez-vous faire avec 50? Vous ne pouvez pas faire votre fête d'anniversaire avec $50 à Gombe. Vous n'arriveriez pas. Donc il y a des gens qui gagnent ça. Ils ont des enfants, ils ont des épouses, etc. C'est-à-dire que ces gens sont réduits à quoi? À essayer de faire en sorte que chaque jour de leur vie, quand ils se lèvent, à réfléchir à quoi faire, comment faire pour amener à manger à la maison. Et rares sont les gens qui mangent à midi dans notre pays aujourd'hui. Rares sont les gens qui mangent même à 18 h. Les gens mangent la nuit quand il n'y a pas d'électricité. Parce qu'il n'y a pas non plus d'électricité. Quand il y a de l'eau. Souvent, il n'y a pas d'eau non plus. Et ça, Papa Wendo qui est parti, que je salue, l'a déjà dénoncé. Tozani Kourana Maï. Ben, raison de plus pour aider cette population à associer à ses loisirs un peu de travail. Je crois que c'est important. Comment le faire, puisque vous êtes acteur Alors moi, je dis aux gens, merci vraiment de me donner cette espèce de tremplin, je saisis. Par ailleurs, la grève des infirmiers, ils sont lassés de faire grève, ils sont revenus parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont même pas d'interlocuteur. La grève des médecins, des enseignants, pour le salaire. Vous savez, c'est une espèce de labyrinthe, de cercle vicieux. On ne s'en sort pas. Moi, je vous dis ce que je dis. Vous savez, mais justement, Kofi Olomide... Attendez, s'il vous plaît. Oui. C'est pas un chanteur qui va résoudre le problème dans son pays. James Brown... Vous pouvez nous apporter une pierre, ne pas les résoudre en tout cas. En le disant là aujourd'hui, ce que je dis, oui. Je ne remercierai jamais assez Jean-Marie Kassamba de m'avoir donné le privilège d'être sur ce fauteuil blanc. Je pense que beaucoup de gens sont contents.
beaucoup de gens chez eux sont contents, ça va, c'est un apport. Parce qu'on a vu les gens qui sont dans le métier, dans leur domaine, ce fauteuil était pour eux, qu'on appelle des ministres, des hommes politiques. Personne peut-être n'a parlé comme ça parce qu'on met le bon, parce qu'on est de tel gros parti. Moi, je suis mon parti. Mon parti, c'est le peuple congolais. Moi, je suis du parti qui s'appelle Peuple Congolais. Voilà. Donc, on souffre trop. On n'a pas à manger, on n'a pas d'issue, on ne sait pas quoi faire. Bandakala. Les gens, on a pris tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon pas au Bandakala lobelaka mboka. Bandakala botala o tabino moko photo na bozotala image à Kofi na botala erwana trop jeune. Alobelaka mboka Kofi Olomide. Ngana kamora ndenge bato bozala contre Kofi Olomide. Bopese keta merci na makambo onu sa salaka. Marqué so sala succès, marqué balibom na ye, marqué tout ma bossa na message te pona mboka na ye. A bossa na te, ça fait combien de temps après ça message au Kofi. Mais na ye bien nete. Na l'autre la image na ye, wana zaga na suki ne déjà na mutu. Donc ba suki ne normal original. Dans une chanson, c'est la même chose. Moi, pour nous, c'est chanteur. Mais vous avez des amis ministres, Kofi Olomide, des amis gouverneurs. Alors, tous mes amis ministres, caméra, tous mes amis ministres, je viens vous dire aujourd'hui, et même ceux qui ne sont pas mes amis, ne prenez plus l'argent de l'État, faites en sorte que l'argent soit bien redistribué, que tous les Congolais jouissent des richesses de notre pays. Mes amis ministres, je vous le dis, je dis aussi à ceux qui ne sont pas mes amis forcément. Voilà. Je l'ai dit. Voilà, alors en dehors du fait que vous êtes une grande star du pays, en dehors du fait, je disais que vous êtes une grande star du pays et que vous vendez bien l'image de la République démocratique du Congo à travers le monde, en tout cas sur ce plan-là, musique à succès, artiste talentueux. Quelle image pensez-vous refléter de la République démocratique du Congo, surtout en matière de développement au niveau où nous en sommes? À votre avis, c'est quelle image vous reflétez? Aujourd'hui, Shanghai, quand vous dites, vous employez le mot développement, c'est un peu de mauvaise aloi. C'est un peu déplacé, même c'est malsain. Les gens veulent juste s'en sortir, c'est-à-dire avoir leur quotidien minimum, le minimum quotidien. On n'envisage même pas encore le développement. Que ça s'arrête, que notre vie se détériore. On nous a dit qu'on avait le plus grand barrage en Afrique, Inga. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire, juste, on demande que ça s'arrête un peu là, qu'on ne peut pas aller plus au fond du trou, quoi. Ça va là, quoi. Et il ne suffirait pas de vendre les albums à l'extérieur, il faut apporter un message. Attendez, ne me reprochez pas de faire mon boulot. Mon boulot, moi, je ne me suis jamais présenté sur la place publique comme un éducateur. Moi-même, j'ai besoin d'éducation. Je ne suis pas un éducateur, moi, je suis un chanteur. J'ai dit encore une fois, chacun a choisi son métier. Chacun, quand on se couche, on fait son lit. Et la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Vous seriez quand même fier d'être un acteur important de ce développement? Ben justement, si jamais on vous nomme ministre de la Culture, non, du rayonnement du Congo. Non, on revenons d'abord à la belle image de ce pays. Vous ferez quoi en 5 mesures prioritaires? Je ne veux pas livrer mon plan comme ça, improvisé, pour que la concurrence chippe mes idées. Mais quel serait au moins... Je ferai applaudir le Congo. Il y aurait beaucoup moins de vols. Déjà, moi, en tant que ministre, je ne volerai rien. Je n'ai aucune raison de voler. Il n'y a rien de ce que je ne peux pas faire aujourd'hui sans avoir volé. Rien. Donc, moi, j'aurais dit qu'on a un peu pitié du peuple congolais. Qu'on pense un peu à ce peuple-là. Il a souffert comme personne. C'est pas possible. Moi, je me demande ce qui se passe aux hôpitaux, dans les petites cliniques, des privés, ici, quand il y a des coupures de courant. Vous savez qu'on n'a pas le moyen d'avoir un groupe électrogène, c'est terrible. C'est un truc de luxe, de bourgeois, un groupe électrogène. C'est pas un truc pour tout le monde. Mais aujourd'hui, dans notre pays, moi j'ai rencontré des gens qui me disent, dans notre quartier, ça fait 2 ans. Mais ils sont où nos dirigeants, les gens qui nous gouvernent? Moi, je ne suis pas un politicien, je le dis avec force, je ne suis que l'un des Congolais. Mais ça ne vous a pas empêché de chanter Antoine Gizenga dans votre album? Je n'ai pas du tout chanté Antoine Gizenga dans mon album. Oui. J'ai chanté pour divertir les gens. C'est-à-dire, M. Gizenga, là où il est, avec tout le respect que je lui dois, il ne m'a jamais rencontré. Moi, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Moi, j'ai fait ma chanson, j'ai été inspiré. Je ne peux pas le chanter que la même chose toute ma vie. Je fais des tournures nouvelles pour que ce que je fais prenne. Et heureusement pour moi, l'album a pris un otage jamais. Quelle est la réalité de la culture congolaise, je dirais de la musique, spécialement aujourd'hui? Vous êtes spécialiste, vous êtes dans le domaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des chiffres? Qu'est-ce que ça nous apporte à la République démocratique du Congo, la musique sur le plan financier?
D'abord à lui-même, qu'on fait l'idée d'abord. Bon, non, je ne sais pas vous dire ce que la musique apporte au Congo, parce qu'il y a beaucoup de musiciens que moi je ne gère pas. Mais ne vous en faites pas, la musique rapporte des devises. Voilà, s'il y avait un peu plus de considération pour la musique, et si on était un peu plus organisé, comme l'est aujourd'hui, je pense qu'on se rendrait beaucoup plus. Voilà la famille Nasi Bomoni, hein. Mon père Bunda Kalapo Namboka. Oh, ça fait combien de temps? Ceux qui bandeko baza awa penza baza ba kofi la tongo. Ba yebi peut-être série o mon père ça la ral nani o. Alobela mboka tongo. Na so la monsieur événement mususu o mon père alobela mboka tongo. Po batu mususu ba yaki compliqué ba mibalo ba kete. Naza na posa actualité ko fa so pe nini actualité nini o makasi o ya ko boma tozo ba te. Tongo bongo sikoyo oyo ba pesa ye convocation te po ani. Ba pesa ko fe lobide o convocation te po ani. Po sikoyo ndenga ko loba. Car le bika iloko moka muke bazui yango baba na opesa convocation sous ça lobaka toyoka sénateur début ton franc-parler on a dit pareil comme vas-y voilà par rapport à ton franc-parler beaucoup l'idée ça c'est une année électorale. Les gens attendent pas mal de choses de la part des non-musiciens, surtout dans la major, ça va s'exécuter. Quelle est la lecture de Kofi Olomide par rapport à la politique congolaise? Bon, ton cas de démocratie, ton cas ça, ton cas de démocratie. La démocratie, je ne sais pas combien d'années, combien de temps, mais il y a mais ton pratiquer. Tout pratiquement, c'est-à-dire par exemple de ma vote pour probablement se voter, voter la libre et transparent. Sans le but au train, tout est. Je pense que nous, tout le monde, va voter la tricherie, nous avons un endroit où nous faisons des mal, on a fait faux aussi. Bonjour. Mia. Regarde mal, on a le bien comme tout tout ailleurs. On a mal. Non, Mikila, on a l'os, on a changé de l'eau. Oui, moi, je dis que l'Autrichien, pas aux Alawana. Et puis moi, c'est la ligne d'Autriche. Mais puis, même pas dans les Wana. Parce qu'on va bien battre le livre. Il y a un peu de pouvoir le battre l'Autrichien qui. C'est-à-dire que tout le monde est allié que grâce à la tricherie, la commission est non. C'est-à-dire que les Arabes est vrai. Vraiment. Ils sont capables. Et l'eau, quand on le blanc, on a triché. C'est l'eau, les alliés. Il y a qu'on servir Moka dans le bango, dans le niveau Moka Bazali et donné. On a pas dit qu'on a maintes fois. C'est dommage que, et comme à Kaka, donc fois en tout cas le groupe, nonobstant, c'est-à-dire faisant abstraction de ses capacités, de ses compétences ou pas. Or, on a donc il fait que, va privilégier compétences, aptitude, il y a pour servir de l'embauche avec son cœur et avec ses talents. Moi, je pense que je veux dire, vous avez pour la machine à voter. Machine à voter, on avait bien voté. Donc, on avait bien voté, on a bien commenté, on a bien commenté. Je préfère que commence à la pionner, il y a ma candidature, il y a une humilité. Ce sont les points de vue. Ce qui va, notre votarant, je ne sais pas si je m'appelle avec moi, mais il faut que tout le monde dans le Congo, idée là où je suis là, moi, ma bonne idée des arrêtés. Je ne pense pas que tout le monde est dans le débat. Je ne pense pas. Et ils arrêtent. Alors, avec ça, machine à voter ou pas machine à voter, ceux qui sont les athées, tant mieux. On a des tricheries, les arrêtés, on tourne d'un peuple à Mopona, et puis le peuple congolais, je les ai arrivés, qui n'a posé de relativité. Oui. Na lobi na yo na évolué ekamaka na mona ngai boye na lobi na yo bato bana regrete bazali ebele yo ozala sénateur. Voilà. Bino mo boyo ki mo pa ndenge alobela mpona mboka soki beza vote ekendaka na ndenge solo nde tomona bato bavote momona bato bakesala peza banini minga mpe afami mobimba bavote ngati okomona fami nde mobimba ms baza ata mosusu 400 nani bavote meta okende kuna o 10 toyebaka te bamashine yango elobi nango kofi nayebaka bamashine te toyebi te bato bavotaka bato bakendaka wapi bato wana batiaka bango wapi mboka na biso Congo mboka ezokufa kaka boye tozotala moko fo tozongaka na makambo ya mboka na biso moko fo tolobela ma mboka na bango biso topesaka bamessage boye moko tozongi mpo tolobela makambo ya mboka
tokendaka wapi bandeko bobosana te mari pika na ozela cadeau na ya mopao samedi to clôture sili voilà moto aza délégation obima oyo tokenda ngo tokomi déjà 4 personnes oyo tobongami déjà mpona cadeau donc batindeli nga na bato aza délégation obima oyo tokenda ngo tokomi déjà 4 personnes oyo tobongami déjà mpona cadeau donc batindeli nga na bato mpona nini bozela nga na longwa mpo bomona photo bien bozela nga na longwa na ngai voilà omona kofolomide oyo susu ebimiselaka lisusu problème ntango atiaka flèche wana ebimiselaka lisusu problème bandeko na nga botapote bolaike voilà tozokende malembe boyoka sikoyo émission oyo balexplike biso mpona lettre wana tolandango to éviter parce que selon invitation na ye bakomi akozala informer sur place ndenge bakoyebisela ye tango akokoma. Donc avant tout qu'il y ait un détail mouké ya koyeba pourquoi babengi to meka kotala invitation ya Koffi Olomide to landana moi ba morceau ya vidéo oyo Koffi Olomide asalaki pona tina ya mboka yango moni soki oza na problème moko noble okweli problème moko noble pardon oyo ezosenga ke ba défendre yo ba ko défendre mais so okweli problème oyo ya ijosi ba ko défendre yo te. Voilà, so komoni bato bazolanda likambo Koffi tozolanda Koffi pona ndenge ya musique te. Tozolanda ye na domaine musical te, tozolanda ye comme compatriote. Oya mekaki koloba eloko eza na motuya pona tina ya peuple congolais, yango moni tozotia ye poa. Toza na cadre musical te. Toza na cadre patriotique. Nde côté tozali. Tantôt yo ko comprendre mais des choses ndenge nini ozolobela Koffi des choses. Oui, non le bela Koffi na cadre patriotique. Voilà. Par rapport à sujet où a évoqué qui, les a qui sujet moko noble. Voilà. Pour na ba congolais et bien voilà le coup la sujet on est noble, y a un tozo chaye poa. Na problème yo et lingela taillé. Tout landa mo morceau ya vidéo muke ya Koffi et puis tozo na détail ya émission na biso landa oyoka. Pour na batu mieux surtout. Azaka wana te pour na batu batu. Ça ne suffit pas. Il faut tout faire peine à bruit. Je ne sais pas ce qui nous manque. Donc, on a un petit, il y a pas loin. Les deux jours, on a un côté, c'est-à-dire, quand même, on a un prêtre à la mission. Moi, en tant que Congolais, on témoigne, c'est-à-dire, les autres en makila. Pas geste, pas geste. Nous avons un bâtiment, on a RTNC. On prie pour le Congo. Non. Nous avons un bâtiment. Pour prier, c'est bien. Mais agir, c'est mieux. Pour le moment, on a des gens qui ont des millions d'amour dans la vie, qui ne vivent pas de leur salaire. Et Moka, ils ont une maintenant koufa. Voilà. Nabanzi, on est parmi ces émissions, oh ya sala. Ya onzo mona ba combattant on a poto topé bande kwa poto ba diaspora na lo ba combattant te ba diaspora. Diaspora tant ba kanaki musique na poto bazali na raison. Parce que ba musicien on a baza na voix. Baza voix de sans voix. Vraiment. Ce qui va lobby eloko ko impact. Donc baza en complicité à destruction ya mboka na biso Congo. Voilà pourquoi des fois ba diaspora ba telemelaka ba musicien. Moi je comprends maintenant. J'ai compris par rapport à l'émission Koffi Asalaki et Jui Amplaire. Ça dit, Batouana Bazaba inconscient. Ceux qui vont tomber Mungongo pour Namambambo Kawana et qui se mettre en bloc, il peut y avoir des solutions quelque part. Voilà pourquoi dans le but de Zo, Mekakocha Koffi Poa, n'a cadre patriotique. Tant qu'un patriote, Oya Mekali Kotombo la Mungongo, Namakambo est important, mais Tolibani va banaliser comme on dirait sans. Tant qu'un patriote, Oya Mekali Kotombo la Mungongo, na makambo eza important, mais Tolibani va banaliser comme on dirait sans. Koffi Olomide aza vraiment menacé. Tapoté. Baza ko lukaye, pardon, baza ko lukaye. Pona ba makambo na bango kaka ndenge ozomona ezokende wana. Na longoli ba loko eza likolo po omeka kotanga ngo bien.
J'espère na tcheli on anda ku yotala ngana tanga na téléphone. Soki na sauté ligne yotanga. Na tchebo ipomba msunga na kotanga na sauté ligne moko. To na tangi yango mabe yo petanga po ezala bien au comprendre makamuni ni tozoloba. Document yango wana na affiché soko tali en tête nango ezali république ya pa na biso Congo. Kuna na ebite na pembena eza na se wana eza mpe bakati ndenge batinde ndenge eza ya kokata. Na ebite eza parquet général près la cour de cassation. J'espère c'est ça. Ah bon. Na banzi yango wana. Et puis soko tali Kinshasa signé le 12 juillet 2024. Ce qui n'a matisi document. Tomati wana ozomona numéro ya document ezali 3150 bar D 037 bar 22 77 bar PGCC CCAS bar tata kaka ndenge ozomona. À monsieur Kofi Olomide, l'artiste et musicien quartier latin Montfleury à Kinshasa. Soki tolongwana na matisi ya mobo etala. Na tia mobo epo biso nyoso na bino totala ngo bien ngana ke natala na téléphone na on azala na précision ya makam naza koloba bakomi objet invitation na se ya invitation bakomi DPG numéro 074 bar PGCCAS bar 024 monsieur na banzi bino pe bomo na bien tangaka otesho sotaki ni moko yango na chepo yo sauté ngata na sauté yo tanga kuna ko comprendre. Voilà, donc na botanga ndenge bakomi j'ai l'honneur de vous inviter à vous présenter à l'office de monsieur le procureur général près la cour cassation 6 boulevard 30 juin building NSS CNSS X INSS deuxième niveau à Kinshasa Gombe le lundi 15 juillet 2024 à 11h. Pour les faits dont connaissance vous serez communiqué sur place. Bachewana, entre parenthèses, voir IPJ. Bache Div, Bache Jeff, tes abréviations na bango, moi je connais pas ça. Nazotan na ndenge yo pozo mona. Soki yo yebi yango, oyebi na ndenge yo yebi, mais yango wana ndenge bakomi. Et voilà. Et Nassou bakomi veuillez agréer monsieur l'assurance de ma considération distinguée. Le président Zia Totombola, pardon, Natombole Labino. Voilà. Veuillez agréer monsieur l'assurance de ma considération distinguée. Le premier secrétaire, on t'a signé, Nazotanga caché. Caché Zali, le premier secrétaire, Alex, ou encore Alexis Amissi Ometete. Alexis Amissi Ometete, secrétaire général, va signer Yango. Donc voilà. Ce qui est un document, c'est-à-dire, Kofi Olomide, Azali une fois de plus, invité, la dernière Azali invité, j'ai l'honneur de vous inviter à vous présenter à l'office du monsieur procureur général près la cour de cassation 6 boulevard 30 juin building Soki CNSS ex INSS deuxième niveau Kinshasa Gombe lundi 15 juillet 2024 11h. Nabanzi omonya onde bakomi pour des faits dont connaissance vous serez communiqué sur place. Bakoye bisaïti na babengi kaka sur place tango akoya. Alors, ya on a lobiti na babengi to yebi pas trop. Est-ce que babengi kaka na même contexte ya makambu ezoleka? To a babengi na makambu susu e komi pe makambu susu na lobi na yo na yebite. Voilà. Kofi Olomide une fois de plus invité. Donc, convocation batindeli lettre oyo eza motif te. Akino yebe na okuna. To landa to tapoter la famille. Na parquet général de cour de cassation Kinshasa Gombe. Yango wana document signé à se présenter le 15 j'espère le dimanche 14 lundi. Lundi yango wana nde bakomi lundi
Il y a des Kalobi dimanche, Kofi Olomide, Aza une fois de plus invité, Toyebite na lobi na yo. Quel est le but de l'invitation na yebite? Quel sera invitation, convocation, invitation. Le motif na yebite? Parce que na invitation babengeli Kofi balobi, il sera communiqué sur place. Yo yaka sur place ba moto yebso tala. Tonyati onyembe sipo biloko ozolo bawana. Yo kaka na sa pekisi makambo to yebsa bino bolo bango susté à les nyembesi. Na opesa ba supposition na lobi teke ba onyate nyembesi. Nazo ko supposer soki. Bio to pekisa bino ba biloko ozolo kate ale. Zwa nyembesi chayi kuna to yebite. To yebite osuka ndeni. Donc zala brancher ce côté cimenté lundi. Na des choses de narrative Rolanda Suite. Il y a dossier oyo. Rolanda Suite est fait à Makamba Kofi Olomide. Qu'est-ce qui papa Pumbu na Kofi Olomide? Ngape na yebi na ngate. Tozo mona kaka ndenge ba document ezozala envoyé pour les émissions. Biso pe tozo sala kaka émission na ba document envoyé ba tindi. Ngape na sala émission to expliquer na opinion publique. Totangi document na bango ndenge ba komi. To bakisi eloko te na maloba na bango. Totangi kaka ndenge bango moko ba komi. Voilà. Qu'est-ce qui papa Pumbu? Ngape na yebite. Donc Kofi Olomide, il est menacé pour avoir dénoncé la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais quant à moi, je me suis inquiet. Il y a aucun moi qui mais mon cambo bando le bango depuis kala. Ils ont en plein été. Vraiment. Ba Congolais pe ba ki parango te tozongi na biso na ba falwa na ba golois. Ba musique na biso e bandi nango. Parce que ndeni ka Kofi a ko toucher côté yango moto epeli. Ya onde lo konga pe no linga na yeba. C'est pourquoi na yebiso de konga pe na yebite o. Tota ndenge bazoki na makam na bango, eh ben lundi tokozanga te koya kopesa bino ba suite. Et kosuka ndenge nini. Voilà les documents signés na bakunji ya mboka na biso balobi Kofi Olomide 3, il faut se présenter kuna lundi 15 juillet 2024 na cour cassation presso ki ya banini ndenge ka bakoma ba français na bango presso ki la cour de cassation Gombe. Donc Kofi amemi ngambo na ebité yango na komi na titre libabe to koloka. Kofi azala na makila libata o nyoso ya salaka mwewa esikaka mabe pour la li ndeni ya yeli kambe matara nzete sukaka te mais ya bato nsusu soki ye eleki lokwa mopeka mais soki esibika ka ni quadra et matara nzete kitaka te ezalaka nini na quadra na yebi te. Donc Kofi Olomide, j'ai l'honneur de vous inviter à vous présenter à l'office de messieurs les procureurs généraux près la cour cassation 6 boulevard du 30 juillet building CNS ex INCS deuxième niveau à Kinshasa Gombe le lundi 15 juillet 2024 à 11h pour de faits dont connaissance vous sera communiqué sur place, voire IPJ Dev Jeff Omo Sombo. Veuillez agréer, Monsieur l'assurance, de ma considération. Signé, premier secrétaire Alexis Amissi, Ometete, secrétaire général de la Cour de cassation, Sokika Kandenge Bakomiwana, Kinshasa. Fin de situation. Et voilà, côté Tokomina Kofi Olomide, moi ça m'étonne. Normalement, dans sa émission à Kofi, qu'est-ce qu'il a dit Kofi? Qu'est-ce qu'il a fait Kofi non yebate? Pour ma rapport Kofi a lobby. Vraiment. Mais il a mis combien d'années? Il a mis depuis combien des années? Voilà. C'est-à-dire, dès dans cette même mission, Kofi non ça la carte pour botal. Bon comprendre. Mais nga personnellement, vraiment Kofi a lobby non yebate l'eau ni pende PC scandale. N'a jamais battu et piqué wapi touché wapi asimbi potanini na yebite. Ou bien makamusus déjà zalaka balukaka ye na yebite. Ou bien na yebite po biloko Kofi a lobby na ba information politique ba loba ngona ba forme nyonso. Et comme ça que eloko nini otoye na Kofi po Kofi a lobby nini. Ya on a lobby to yebite est-ce que ba bengi na même problème.
Babengé la même raison, oh, il y a le locaux mususu akendaki comme on il y a organisation akendaki comme on ceux qui ça ceux qui banni ceux qui ba mambebele oh to utai ko laksa lobi comme on bilo la bango ya ba musicien oh na ebité ezaka la même raison babengeli ya première raison ou bien kuna bakelo ba makamu mususu vraiment ou bien ezaka ba mativi ou bien ezaka je ne sais pas intimidation ou bien ezaka la manière de faire taire tout le monde. Na yébité. En tout cas, na yébité parce que je n'ai rien à confirmer là-dedans. Na zape d'influence mon okocha na katia wate pour tozota la mobiso nyoso ndenge tozota. Ngalo ninga tosuka ndengo wana. Tozela lendi, to continuer suite. Ba document ezo ya kaka nde batinde la kanga, soki batindi na lakisi. Na loa biloko na preuve na cheto lobinde na chebo papier na bango bakomi yango wana totangi yango. Est-ce que moni signature kuna des choses muta signé yango? Yo moni na signature kuna nga des choses tuna kende ko signer ou bien nga des choses tuna komi mukanda wana pona cha wabino bota. Voilà la famille Bremo Boyo qui lettre wana o ba pesi na mukolo mzai ko koela mofa o peza o eza lelo journée en botama na ye ba lettre penza kide ba convocation ba invitation de ba invitation o makamu so keno yebela ngo sur place ya on so ba konfie te na lo ba mais mon père ngo bande ma bedi na lobi mon père lo ba bambula na bambula beta ka mo tolo na iso ka beti émission na ye azanga ko lebela mboka te so mon père beti émission na ye mo mboka fo ezala mo ba terme mais to yebite ba konzela biso ya mboka soko balingaka nini bato baza ko boma bato baza ko beta bato masasi ba kuluna bazaka na kata mboka bazo ko akosisa bango te mais moto za bien classé ti azo lo balikama zo aibike anazo lo belango na profiter ndenge na za star ne na za moyembu ne na kata mboka nanga tika pena lo belango iloko moko peut-être les amants un peu négligé le pas ko lo belango ya sali émission ba lo pe hôpital mama yeme wana ndenge ni bazo mona ngote boy akopesa pe message ndega noko akutoloba awa ezana ba message mususu ya makasi oyo pe ba musicien mona soka pesi mbala moko tout le monde écouter ndego zo mona boy message ya Koffi Olomide mutu nyoso ayoki yango mutu nyonso eke partout même na ba paya bazo lobela ngo bilo mona tela bilo mama na ocha suso madame ozo loba français to bite so za camerounais so za ivoirien so za nani to ebite azo lobela pour conseil na pour makambo oyo mo pa o akutane ona kati ya mboka na biso bande ko nanga eza pasipe mawa eza pasipe mawa mboka na biso balingi ba moko bazala ba dictateur kuna balingi te bato bako akoloba bato ba loba raté so ba ba est-ce que bazo ka sou Deniles Deniles na minute pas au monde na terre à ta place moko asaki asalita a émission to mo Deniles azo mona na terre Deniles akomaka na kwa na ye abunga ka boiso ba chai ko teni ke ko bima susu ko loba raté so be ba kebise ba nani to we bandeni mboka moko zo dirige mais pas bato moko bazaka etamso eza bato biso mboka te mboka ba dirige ba paya eza na ba congolais te bazo dirige mboka wana bino ba kaso biso ba congolais mai kwasi congolais pesa kongata kuneto bomana emo na ba YouTube ada neto sala emo mais romona ke na tanga passe ninga congolais tika ndemoni congolais te so mo ne mutazo faire souffrir yo azo tatyo pesa landela vraiment koyeba landela luvila nae landela pa luvila soko landele luvila koyeba soka utarapi ba onu bazo nyoko ngabiso na kati ya mboka bato baza ebile bazosala bato bakomini mosusu ndenge ezala bato bakima bakomini mosusu likolo ya kibandi pourquoi pas bokosisa bato wana chaque fois même bavote ka oyo elobi nango pa oyo wana kende komeka kuna bavote ka pamba makambo asenaka kuna soki ndenge nini elukelaki problème na makambo na makambo automona kuna ye moko elekeli ye asalaka koma nanu mwa pena ngo nanu o nini nango nanu ezalaka bapembeni awa nini tomeka nanu koloba nini nango ezalaka bapembeni awa mopa meko koma ti ba côté ya pembeni wana mais lequel mopa tant comme ga pembeni eza boye makam o lega eza boye Deniles akima aza déjà na poto Deniles akima akoloba nini po soko kuna lobi kaka likamka o ya vérité soko lobi yango nkano net o ga diambo do de makutu dina munzila o go ga dina diambo bakoke enlèvement bako catholique gata beku gonda basidi bo bakonza mboka botala likambo oyo mopao mabeni na lobi
poto yebi boza pe a botala botina pe batbayi ba makamoni bazona nito banani ba lobla makamba Kofi. Est-ce que ndenge ni réseaux sociaux ezu makamba Kofi? Bandeko bo loba para pa. Bandeko bo tchaba message. So ozande ko moko moniko ozabana na libando lingo pesa mo intervention opesi okoti opesi pour le dans salle ba mission étape na baina na mopa mo konti Kofi Olomide en tant que na ko souhaiter joyeux anniversaire mopa mo konti les journée na yo quel que soit ba problème merci les gens ozo sala biso minene ozo sala biso ba nzembo ozo pesa biso ba conseil c'est le ba nzembo ozo pesa biso ba patience makasi na bana patience makasi na mabala patience makasi una kati mboka na biso ona na ngibana. Allô? Allô? Oui? Oui. Bien. Les ananas. Hein? Ah, nous avons une émission. Le rôle, va? Pour nous, ça, l'émission, bah, tu vas jouer comme on va au talent. Ok. Chance vous n'ayez bien anonymité. Voilà la famille tapoté live. Tapoté live la famille tapoté. Bande au moniko kotina moi le loba sur kozana ngo lobby. Donc le ya ki bon journée mo pa wa koksi mbula na ye. Mbula na ye baksamiye na kati ya bambula na ye. Yango ozomona ke na kati ya bambula ne oya baksamaka na ba lettre o eza malamu te na kati ya mboka bino boyebi ba mboka bale ya kolandela ka bato munene po bayebi ke bazwa susu mbongo balia susu Kofi mbongo po ba ko interroger batuna ye pourquoi lobi boyete avant na ko banana no ko samba autant po na mboka ezala ka bongo. Donc ndenge azabonde a okende bon lo ndenge atsa comme déjà ba invocation na o ba invitation so gini e komi ko komama tama ko kende kuna mbongo kuna bakenda apamba te nyonso wana mbongo mo ekana magite bima mbongo na ye eke bima ka likolo makambo kaka nini na lobi likameli na grave lobi mboka na biso matro ba guerre wana kuna ba mboka babala bazokufa nzela ba parents bazokufa bozozwa kutu solution te basoda obo tindeki bakende kuna bande botapote bazosina lilaye. Bonjour ma belle, bonne santé bien maman Ngouli oza bien ya Ngouli okofi ayemba yo o mopa wa yemba eza yo maman Ngouli. Bonjour. Voilà la famille. Joyeux anniversaire à Kofi Olomide. Donc pas on connaît maman si zalaka rawana pene ya mopao to yebike yo zara rawana to moni ba vidéo poster to yebike za ba vidéo peut-être à kala mais botiango pour mopao boza ba on a ki arobimande ni bandeko yemto azu invitation wana bandeko lendi na kene ko se présenter na 13h so ki 13h so pe 14h 13h so 14h au babengisi ozomona. Donc eza penza passe pour na mboka na biso po na yebi mabe o alobi te mabe o mo pa alobi wana tout le monde lo gravité et lo grave o Kofi Olomide alobi wana tout le monde yango te. Bonjour Pedro. Bonjour Pedro. Et lo grave Kofi Olomide o alobi wana ba la famille tout le monde yango te mais toujours ba convocation invitation nini tata mukolo bongo ke no sambisa ka yeko talobi likabata ya gravité bolingo bo sambisa ye nini oh bote pele bazo sala ka makambo minene kuna bozo ke no sala ka bango te mutu soka pesi message pour la peuple na ye pona kikoko na ye peut-être pour ba koko ba kokolo ba ya lobi ba message on a elekaka bokezo ko mena boke no funda boya ko botel misaka ye bo jijara ye bolika ko juger les hommes mingi solinde ezo sala bino ka nde mama Ngouli alobi solinde ezo sala bino pona Kofi Olomide soni mama sizalaka wana to yebike yonde okokaka likambo ngoti na suka
Kaka nengo bandaka tina suka. Consolation toujours. Accompagner papa, minu pe zawana, accompagner ka ndenge zalaka. Toko yo kaka suite na ndene olekela. Pour mon pa opé, boko tika la kala bino ko kangaye munoko te akolobaka ngo eleka ki ndenge nini. Un jour toko yoka. O bokangi munoko wa bungi wana Denilesi. Denilesi bokangi munoko ya. Denilesi azoyeba te, azoyeba na position te. Bozu Denilesi bobombi eso ki ndeni mutu moya loba su ezate. Bo prophète Bishop nini ye wana kuna o afinga ba salite na télévision. Bango wana zo sala émission na TikTok. Batutu ba loba makamba salite na kata émission. Ma pa afinga la mutu wapi. Ko fe lomi da finga na mutu te. Afinga na mutu te ndenga zawana. Alobaka likamune ndenge ezali. Soka lobike naza très fort, naza na mwana 17 ans. Alobila mwana ndenge moka ki mokolo. Na ndenge moka ki mwana te. Mais bino toujours bolinga kolandela vie ya Koffi Olomide. Toujours bolinga ko bambaye mabanga. Mais courage à toi Koffi Olomide, joyeux anniversaire. Nzambe abomba yo apeso susu makasi koleka ba ide malamu kaka banzembo yaka. Tala mkoza nanu Koffi Olomide. Toyoka Koffi chante taboulé. Toyoka. Nani susu asala ba événement pesa ezakete aso chanter ne baba Koffi wana ba yemba. Nani akosala musu na mboka na biso ya Congo wana. Oyezake musicien mobimba azo dapte mwa muke mungonga mutu boye na ntango pe ya barumba azo yemba mwa vandisi nani. Légende ya munene boye na kati ya mboka lelo oyo tozomona ke to bana ko négliger ye. Oh lelo akoma batu musu bakoma ko mema batu na kati ya poto ba memika bakulu na ba ya po ba ko finga. Koffi Olomide légende muta munene boye. Muta ba idée, muta aza soka sale loko bozula pe ba concert. Eza biloko moko ya wata punyate. Mais le boya ko loba kete ayi ko lobela ko na mwa o pona nini mo pa sali boy bez ni siko na kalata masala ngo ba pesa ye convocation te poani ba pesa ye ba invitation te poani mboka bo matozo combattre ba nani bazo diriger mboka mboka bo bimezo teka makaka boy ezo kende kata baloba te so eka olobika bo soza na kata mboka ba kubongela muso be ba kufa ka boy ba kenda to yoka ta suite te o alobaki mo eloko moka contre ta bakangi. Ce que tu as dit, ça va un peu. Ah bon, ce que tu as dit. Le lot va pas passer message à mon ennemi. Si on va pas à star, il y a un lamba star va passer un message, va passer à TikTok. Tout le monde a les padres. Faire. Tout le monde qui est avant bana concert à yemba kanze monoya este, bande kona este. Wana nous c'est ça qu'on est là. Souvenir. Nze mwana peza leli sarabato. Bo bande ko musu basa ko loba makamo yala ngani partout makamo panzane. Artiste de légende, monsieur Koffi Olomide, où il a déclaré que la RDC n'est pas en guerre, nous sommes plutôt tapés. Bon, le premier point. Est-ce que nous sommes réellement en guerre? Qu'est-ce qui caractérise deux pays en guerre? D'abord, la fermeture des frontières et de deux, la rupture des relations diplomatiques. Et nous remarquons ici que depuis que nous crions ici, là, le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse, mais nos deux frontières respectives restent ouvertes et nos ambassades aussi. Bon, écoutons un peu ce qu'avait dit M. Jules Alinghet il y a 2 ans passés à Houston devant les investisseurs américains. Écoutons. Soyez-en rassurés. Be assured. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo where we've never. Donc voilà. Ah bon? Et pour ça, M. Jules Alinghet n'a jamais été sanctionné. Et puis, si
aujourd'hui, les gens ne considèrent pas que nous sommes en guerre. D'une part, c'est par notre attitude aussi. Et Zalelina Bissot. Et aujourd'hui, nous sommes choqués que la secrétaire de la francophonie, Madame Mushikiwabo, une femme rwandaise nommée par la France, donc le Rwanda qui est un pays anglophone, donc allez-y comprendre, ne cite pas la RDC parmi des pays en guerre. Elle a cité l'Ukraine, la Palestine, etc., mais pas la RDC. Et nous oublions encore qu'il n'y a pas très longtemps, le président Macron avait visité la capitale Kinshasa, la capitale d'un pays en guerre, où il y a plus de 10 millions de morts. Mais nous l'avons emmené prendre une bière à Bandal pour lui montrer justement que tout va bien, on est bien, ça va, tout va bien. Et il sort de là bien cuiti, bien maï. Quelle image ces messieurs aura d'un pays en guerre. Et surtout dans son pays, la France, nos artistes congolais organisent de méga concerts, mais sans pour autant lancer un message fort contre la guerre, contre les massacres. Sur le point qu'au bêta, c'est juste une vérité crue. Vu le contexte politique actuel, c'est normal que ça fasse mal. Merci beaucoup. Merci. C'est juste normal quand tu es seul contre tous. Le récent rapport de l'ONU accable le Rwanda et l'Ouganda. Et nous savons qui sont derrière ces deux. Nous les savons très bien. Bisous. Et quand tu te retrouves, toi, là, seul, face à 10 personnes, c'est normal que va bétaillot. Le temps de te trouver. Voilà. Yoka bato ba pesa ba iba valeur à Kofi hein. Bato o ba iba valeur à Mopao. Tongo Bolanda. Acheter il fallait pour papa la Mopao. D'ailleurs ma kere qui la qualité. Donc il doit respecter et pas les olias. Ba monter tête qui est le rôle ali puta et ba di komanda né à kokaina Mopao pamba. Il a encore du chemin. Voilà, ça c'est un bon conseil. Il a encore du chemin à faire. Mon père, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Avec 17 albums. Ah oui, ça fait plus de 20 ans que ce monsieur est sur la scène musicale. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le début, ça sera toujours un peu difficile. Accrochage des amis et tout. Un musicien, où déjà, hasard à moi, c'est là, autant le soutenir, autant l'aider. Il y a quel moment mais ça sera toujours contre de dire que voilà, ces musiciens doivent rester éternellement jouer le second rôle dans l'orchestre. Joue les amis, oui, les amis, c'est comme je disais sur tous les petits rédits, il va te dire, vous n'allez pas tout le temps rester chanter à mes côtés et derrière moi, il faudra qu'un jour aussi vous vous lancez dans une carrière solo. Non, ma mission, tout sera libre. Dans une carrière solo, je crois que il y a un peu de ça, peut-être force la groupe. Il y a un peu force la groupe. Surtout, j'aime par exemple essayer aussi d'aller, mais garder toujours deux pieds dans la main sur terre. L'album de Fanny, le premier jour où il m'a dit, j'étais présent, je suis allé dans la point de presse, à Paris. Oui, tout seul, je suis allé sans invitation même de lui. La seule invitation à la producteur d'ailleurs, Mazaba Ivoirien, ce sont eux qui m'ont appelé, je suis allé, j'ai donné conseil. Là, je suis allé, j'ai donné conseil.
Voilà la famille, vraiment, vraiment, oeza, papa na biso, papa wemba, tika biso. Bozo kandenge bandai ko condamner la mama kamobana o surtout baye ko la papa, ozo ba susu moto Alexa onzela te bani. Mais ce qu'il delo baye ko le baké, et biso maman Sylvie, o te maman Sylvie bino lo bela falite kaka kofi fere, maman si pourquoi le bela non. Ngai so ba lo bikete na lo ba mettre fois. Musique ne tolingaka azande ko congolais mais faut savoir place oyo uti. Mukola ko reconnaître papa na yebke Koffi Olomide Luzitu wana oya kopesa yango biso to kopesa ye so il la reconnaître ngo ke auta wana mutazwa kai piza boye boye alakise musala boye boye lelo bato musu bakoba ko kota surtout bureau na ye ne muté diaboliser ye bureau na ye za mabe azali azo mema bato ba yaka na poto a po ba finga Koffi Olomide même na kati avion nan bo kitite boye bite bo kita to bo kitate mais bandi ko finga Koffi ba lection na to yo kango ba jowa ba te bele ba finga Koffi kuna ba sala baza makama minene mo ba souvenir wala le Koffi ti azo yeba ba album wana boyoka ba kambo Koffi ayembi na kati boko sentir ba mélodie boko sentir mama lo ba passe ba blesser onyoso ba tie mo pa na kati ya cœur na ye wana za ko blesser motema ne pour le loto ko kozanga les gens du mo pa Koffi Olomide ozomona nyonso wana bango ba tie ba bureau na bango wana po ba lakisaka makama mabe salaboy nyonso wana pona ni eza ba manquement baloba bato baloba te tango ozotia ozomona kete bino bolobelaka te tolinga non so bato kutu o balakisa bango nzela o balakisa bango mosala barekontaka bango te bango biso tokesani non c'est mieux nazananga moto aza légende o azolakisa biso bapatience o azolakisa biso makambo minene o azoyeba ndeni tokokozala na bana ndeni tokokozala na kati ya makambo ebele mopawa surtout na album oyo mpenza Platinum oyo eza na makambo ebele mopawa yembi na kati oyo kuna kuta loba te bande oyo nani botali album oyo te bosomba bokende na mazone zo album somba eza bakingandi moko boye kuna somba yoka kaka na ndako yoka ba makambo alobi kuna mon père azalaki bloqué de temps bambala ebele bloqué mais lelo mamasi a débloqué pona nini elaksi nini bamakambo nini mon père azoyemba makambo avenir na ye makambo bato bazosala ye bandeko légende lokola Koffi Olomide bolingi tozanga ye po totia nani place wana po to remplacer nani il faut azalaka quand même kitoko il faut azala bien to pesa ye ba enjoy to pesa ba couronne de fleurs to pesa do ba biloka ba cadeau ebele to pesa to l'accès kete Koffi zalaka biso ka wana mais soka zomona bato mo ba fongola chaîne kuna ba finga kamo Koffi ya makamu nini ki jalousie o zula ka makamu nini makasi o alobi wana pona mboka soki alobi ke ba soda na biso bazo kufa ba keko ko sala musala ba soda bango moko ba se filmaki bango moko ba se filmaki balobi ke to tala ba video wana ke moyen te to ya kokufa to sali 5 jours to zolia te ba abandonner poste balobi malamu ku to zon po ba moni ba ndeko ba musu ba bomi bango bazo pola kaka boy bazo kunda bango te kaka boy siko bazo lia pété mo malonga pe bopesi bango te ba famille na bango pe ba assurer bango te to mona na poto awa soki soda zo ke de guerre tout d'abord ba pesi na no famille na bango na assurance ke moi na bino ke guerre botala boy so azonga soki azongi te banina na bino eza boy biso izalaka te fuidi wedi o fele mutu fete ko baka Valère Nkato anabagana kima kuna ankiba famille bagana kima ndenge ofuira yakala di soda ou yanda ko guerre tukabuna wono fete bango ambo mbuye non ba salaire ba soda combien tala ba soda o bazo ke guerre wana pa soki bato ba soda ba soki ba commando mo so ba yeba ko beta comme di soda ba soda baza pepele ba comme le kola bato ba beli poche de corps siko bato ke bunda guerre ndengeni courant biso moko me kisa kureza la kate to moni so papa izai motombo alaxi biso place moko nano wasala mulili me mundela sali lumière na place ya mulili tant biso toza ko na ba lumière wana ibele na mboka na biso meto ba ko saila ngote ezo zigzaka ba poto ezo zigzaka ba to pona nini pa presso ba kase vanda eza divisé te
fallait la diviser ba courir dans boum partout courir que dans la société vana le roi Afrique ici abongo biso ni nezanga na mboka na biso kuna na Rwanda soki na Rwanda kuna batu nyoso minda mpele et comment le kola poto ba kura wane utawapi ba kura ba combien de pays ozo display kura wana oza ko kende ba mboka nyoso wana combien de pays obile boso pesa obiso moko to za rameni courant toloba te tobanda ko loba ata tozo ba maka musique to ba pe maka mboka na biso po wana mboka na biso ba makile donde toza ana ba poto mais moté mezala ka ko mama na ngaza kuna ba yana nga baza kuna bana mama donc tout le monde ba papa na nga baza kuna ba ebele ma camarade de tika toza pe na posa un jour to keto kuta ba nini mais hôtel ka bo on dirait ne ko leka na vélo ma boulot yo tika ko chercher zala ka be ki ça zo boulot mukaka ezo bulu muka seko bulu muka yo ko leka place nini ma CV yo na vélo ba tindika ndeko banda ko tambola na ba ville ba nini ba tolelo ba handicapé ba nisusu ba ko na passe pona ko tambola mama Elise o fomo na kaka ba meko atelinga fleur awala nan ba ndeko ba tia o mona ka tena tambola fo ka chauffeur azala permanent biso to no tambola so na 6000 vélo na wana pédale na ko longwa ngire ti na wileri na ok musala couture. Mais les lois lobby banzela pesa sola vous avez pena bateau oh babiso zaki bon prince na ok kana prince na butika po na koti association na koti nani biomane sayo association kota ya parole du peuple kuna na kina baluki boy mushi tina komi na musala un mot de kati na koti côté ya na ke sayo na koti na kota parler du peuple na mzela wana muke wana to bando kota na bimiti na kabinda na traverser kabinda na bimi mushi so na traverser mushi na bimi na ngoza besio me wana après na diku muni wana muke na ngoza besio me na koti so ka mfungula le na bimi mala moko na centre na biso wana to bando ke ne yekola musala ya mo pe na dosola pe kanze so pe na ke braza nzela ka ya wana tina ebinga tina ville tozo kata me musika pour transport ni ko mema yo za handicapé biso to basala bon so nga so ya ndimba na transport fona za na mbongo ebele po bazwa velo na ba tchana sima nga otamla mimi na kina velo pedal fo bazwa velo na ba tchamo na sima wana ba na zwi 4 ba wana ya kombi et vana moi ki suka wana tikala wana ba koti moi velo na 4 ba wana na vandi wana na zwi na 4 ba wana na futi na batu 4 na ba wana moko va fana 4 personnes na futi alinga moko yeso na ke vana libosa chauffeur nga moko ticket combien a dépassé mais on va refuta yango te handicapé futa magate na Congo mais mon pa wa yembi nzembo a lobike combien na ba mbongo ba pesa bino pona ba handicapé pona ba centre mais bozui bo son ba voiture na bino mon pa wa yemba ngo pona ba handicapé aloba moi quelques mots pona ba handicapé. On n'a rien. Bafuta magate kutu mama irendo ana sienta ba wana tina lelo avandaka na kiti ya bokonzi atala ta passe ba ndanga monike ba handicapé ba tomboka ki bazala ko tomboka ti lelo maleme bazo résoudre moi ba problème mo muke ba ti handicapé quand même na salaire ayebike ata na zo zanga boye mena ayebike na fin mo na kozwa ba ke no senga na te ne bazo mwanga na ki chasa mo ba ko mwanga na ko senga ka po bazo mo na place te ba famille musu ba bandona ba ndeko ba handicapé bakendaka kosenga mbongo po soki asengi te akolia te po eza te mais soki otie na salaire ayebiki handicapé azwaka moi quelque chose na ye moi nayebiki na fin du mois nazwa $150 nanga bandeko moto akolia akotia l'économie abide nazwi $150 nanga boye donc nakolia peut-être ti na fin du mois calculer donc ekosila te po abiki akozwa akoketambola te akeli ko yunga na pamba te muso ba nakoteka ka liboso ndako na so ko tsala ki coordonner asomba biloko na ye asala ki coordonner ba o baza tailleur ba sali makamuna ba o basala ba to ebele basala ba ndenge ba handicapé to débrouiller ka biso moko to débrouiller ka muna mutako créer ndenge na ko bimela mais wapi mboka ba yeba ka biso ba valeur ba yeba ngo ba handicapé ba comme ebele na ba o bazo sala ba accident toujours na moto o ba bazo raison de ka ba handicapé mais kiadi mais ana poto le bafuto donc ah ba biki handicapé déjà o ba bengi déjà beindet ba bengi na alma beindet donc handicapé yaya ba futa yo
osala raté ba futa mbo na malade donc oza bien na carte na yo okotambola partout lingi na kati Allemagne po ba yebi o akosala te boye te mina bamboka na biso kia denkend ba intérêt wana nyonso ezate ba intérêt wana nyonso ezate mais Kofi atanga chaki nzembo ya population nga na chaki lobby wana tango na koti sake mission wana pona na koti ona koti na YouTube pona pesi ba message pona la team amasi cadeau mon pas mon compte ya anniversaire mauvais souvenir baso funda kai moko l'anniversaire nae ba lettre ya mama babo ya funda ye en tout cas la famille na suki a pour l'émission oh nazo moko so na beti tour montant na zonga nazo bima soki na zongi nde na ko continuer ba émission na ngai merci beaucoup la famille na tiki bino tokutani après merci ciao